La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Famille, naoti la bino vidéo moko tolanda. En tout cas, ba comédien ba samboué. Ba comédien ba samboué, surtout Mimika Bongo a samboué la famille. Naoti la bino vidéo moko bolanda. Eza soni pe pasi pe mawa. Eza soni. Ngana loba na bino toujours. Bomoni muto ba benga comédien. Aza muta bisenga senga te. Aza muta bilia lia te. Aza pe mutu ya biloba loba te. Mais lelo so ba comédien na biso to koma mona ba onka pamba kaka boye. Pourquoi? Parce que bango moko ba mi pesa na ba. Tana loba na bino ke ba comédien na biso ba mi pesa valeur te bokanisa na ya ko kosa to na ya ko sala ba aventure. C'est malheureux. Mikolo toyebi ke ba comédien ba okende poto pampamba ba vision ba pesa ki bango ya ba 5 ans wana pas sous les kauka ba osa ba aller retour akeya zongi e mingi ko ke na bango ya matala na soka kei fo bino mo boyebi ka ndenge za la poto ngo soko kei mo epo boya kusala video ezate. Ba comédien na biso Mimika Bongo akendaki bakendea na bango poto ka ndezalaka bakomi na poto mbongo amemaki pona ba séjour mbongo mukie bablo mwa bongo kosenga senga ebandi. Après kosenga senga wana bandeko nanga soni pe mawana otikela bino video ya mama na biso bolanda epesinga pasi na yoki soni na par na bango. Bobonga maka oza na poso voyager oza comédien oza na poso voyager bobonga maka bino déjà boyebi ke bobebi c'est déjà ba réputation na bino déjà boyebi ke bokoma déjà koto ngana koma mutu ya kingandi ngana koma abakwiti ngana koma famille bota ngana koma boye ngana koma mutu asila ngana koma mutu a Belleville ngana koma mutu a Jérémy yaya. Et si vous mi pesa ba position, ndebo pesa ba position bongo, faut bozara maye le temps bo voyager. Faut bozaka maye le po batu bako filmer bino ba poster bino na ba réseaux sociaux boyo ki soni. Faut bozara maye le po bako filmer bino ba pandi bino boyo ki soni. Mutu jamo ko voyager, okangisi ka mbongo billet, mbongo ya ba séjour, ozana ngote, okangisi ka mbongo billet na mbongo hotel, olobina kende kaka, oye koya eya. Na ko vivre ka akuna oye ko ya batu bako sunganga ka akuna yaya bosala kerer voyage babongisa kango soko muno zo voyager pona ko éviter babiloko mususu pona ko éviter ko senga nde bozo ke kotambola na Château Rouge ko senga ka pona ko éviter ba makambo wana mususu fo bo voyager na bouli ya ba madame. Bo voyager na boule moko pena o voyager pena tout est accompli nyonso ya yo ezali oyebi ke okobeta batuma bakute oyebi ke okosenga na balabala te po ba filmer o te ba sambwisa yo te eza soni biso olobaka na biso ata bomona to yo pesa conseil ya kitoko na yo pesa mais ozalaka na batu bakufinganga e ozalaka na batu baomona ka na lobi mabe e ozalaka na batu baomona ka fale pana loba bongo metolobaka otomonaka comédien azaka mutu a kilo mais lelo bosisa ba valeur na bino likola ba mbongo combien de comédien bokende poto bokisaka bakindumba bokende poto bokomi kokeko eza pasi pe la famille natikela bino na video bolanda
tolanda ngo na motema kokita. En tout cas, ceux ambala liboso koti na Irsil Botelwa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager, partager sur na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager na likambo partout pour eza soni. Na yo keli yango soni. Nga na yo ki soni na place bango ba yo ka soni mais nga na yo ki yango soni. Na yo ki soni. Alors partagez émission au partout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, tout landa. Bandeko boyebi nini bandeko nyonso ya théâtre o bazuba visa ba 4 ba 5 ans. Ba panzai na poto ko senga ka batu biloko ba mbongo ba nini na kenaki na wenza success ngaku na bete karapo ya so bangeza na azoye banga na aki sensible na baluvamba na ye. Donc a beta karapo na télévision mona na bien. Na baluvamba na ye mbala moko nga na bete karame akimi mbangu pandi ko nga aponi robo bo so milanga robo le zakina 12 euros. Donc nga na bete kara ndeko nga lo bikena na mbongo te nga na epsi ndeko nga ta ndokela biso ko pesa ke kaka na nga na boto nango yango bino boye poto bo sopa bo zuba visa ba 4 5 ans bato ba sombele bino ba visa po ba sombele ba kabela ka bino ba impoli biso bata logique boye bata dignité ba kabela ka biso te bo sopa ina poto pona ko senga bo kabela ka bango te ba ndoki ba na soroka bo bia ba ngelo ko te ba sopa ina poto pona ko senga ka bato kama sakinga asimi pe robe ngonde ko nga sombela tango ba pesi bino ba visa ya ba 4 ya ba 5 ans ba pie bino mbongo a substance te mbongo a substance ba pesi bino te bino bokanisa ki poto eza nguba na lipa kala bozaki na orgueil bozaki na mitema likundu bozobwakela bata poto bambwakela na poto to yako sala nini na poto kuna bozaka malili siko bino bato bozaka boza moto poto basa poto baza malili boyoko sala na poto bino pe boyebo koma malili ndenge bazotamo na poto na bandeko na ngai bokabela bango te ndenge bapesi bango ba visa ba 4 ans ya ba 5 ans il fallait ba déclarer ba mbongo ya substance o ba ko vivre nango na poto et pas yo bapesi bango ba visa tango bozokabela bango bato bozake basine na bino kindoki ekutani bozotinda bango na poto yebaka donki poto kutu bokomisa ngo neti igambela siko moko oto kutanaki na wenza success oyepe na courage nyonso basombole lamba etankeki oza nani nga naza star kote nyonso nakendaka nasengaka te bato bakabelanga na volonté na bango moko siko bakomi bilombololo bokabelaka bango te bazwa bambongo epai ya bato bapesisi bango bavisa wana epai bandeko na bango oyo ya misu mine bandoki puiske bandoki wana nyonso tu na ntango otambolaka bien na kati ya réseau sociaux bakokabelo te bakabeli bango mpo baza bango na bango bato ya basecte siko boye poto bosopani bokomi otambola na bawenza succès lokola bato moko bozwi liboma neti bato moko boza juste te ale ozopona mpe lamba ndeko na ngai asombela yo amemi ta ndeko na ngai moto abelelaki yo obeti ekara ngai bobelelaki epoano moteke ngai na niemi ekara bokabela bango te ifale botika bango bakemba puisque baza ya mitema mabe banda boke so bambwakela ti bino bata poto boza soki na se na bino pio siko bino bouti na bino na moto kuna boye na poto bokoma pio te bandoki boyaki na posa poto ebandaki kopesemela bino te tokomaki neti binemi na bino tokufa lelo lobi musika siko bosopai na poto bokosala nini bato mosusu bandaki koloba ke biso tokoya na poto te na kosala nini poto mboka pasi siko boye apo na nini boye apo na nini bomoi teke poto ezaka poto bandoki nde natala bino naseka bino boye mpe na poto yango ifa bozala bie bonzuluki lisusu bonzuluki bambongo ya substance bapesi bino te bokodoka bata poto soki omoni mutu nyonso oyo aye ana visa ya 5 ans 6 ans ata kutu 2 euro kokabele te bapanzani poto mbia basengaka so kutu nga moko aye na ndako nanga ndenge na kobenga na ye bantoki nazoloba bongo puiske ntango nano bazwaki okazio koya bapoto te bazalaki mitema mabe na biso bata poto tala bambwakela na poto kuna toleki biso bato za awa toviva na biso bien siko boye kosala nini bokomo tambola na wenza sarcelle bokomona oyo pesanga boye sombelanga basombelo yo nde nani na théâtre oyo osalaka wana
théâtre oyo sala exemple nini yo lakisa na bato ndakisa nini yo lakisa ya bien eza mbala no ya suke ndeko na nga soka apesa ko mbongo ninga na watu na mopena maboko na nga yo soni nga okende nango te apesa bonga na zongo pa na yo bokende kosenga mbongo ya kolia mbongo ya bilamba epai ya bato bapesi bino visa mpo baza bamisu mine biso bato tambolaka bien na kati ya communauté nani yango akokabela yo puiske toza kaka na misu moko bino lokola boza bato na soloka bato bakabelaka bino bambongo bato baza na kati ya communauté batonda bambongo bato totambolaka bien neti bakiaka sensible boye nani yango akokabela yo nani yango akokabela ata Irene Masiandoki nani yango akokabela Irene Masiandoki bantoki bato na soloka bosopai na poto bosenga bato mbongo kabela ngai basopeka eza mbana mina suke ngai kaka walai bilai soki ndeko nanga apesa koka mbongo ninga na boto lango na kombo nzambe onga kokende nango te moninga kuna kipaki ondie kuna mono te ondie na mono te po bobanda kokamusanga ntango bobanda kozwa position te ya koya poto tokomaki nde tokufa lelo musika botondisango na mitema likundu batete bino kaka bambwakele biso kutu toleki na bino siko bino kuna boleki na bino boza bata moto bata poto bazalaka pio boye kosala nini boye kosala nini na poto boye bokomi kaka ntela bobongi pete bokomi lokola bizengi moko baatamo na malili o mususu kutu ndenge alataki bamantoko alati manto akamati eloko mune akangi awa okasa awuti kosala biloko wana DCM babilamba o bazokabela bino yango bato babetele mikinza na poto bakabela bino bilamba mikinza na poto moko penza donki na tali bwe manto bapesaki boye ntango kaka akomaki bake koluka manto na DCM bapesi ye esharpi wana esharpi wana donk ese nokela bamiyoyo yango bapesaki ye abimi mabe boye kosala nini bosopa na ebelebele bino bokanisaki miele ekweyake bokanisaki miele ekweyake boya kokumba ngo bavise na bino ya 4 wana ekesila do bokoyeba soki bokofana na kuna soki bokofana na poto Sur la famille, beaucoup de vidéo na telebino, maman na biso cœur sensible, alobi tout, abombi lo côté, alobi tout. Na vie à lelo, même na poto, baloba mboko komate mapate kweya. Même na poto, vie est comme passe partout. Vie est comme pasi oza comédien oza la nani otango zo voyager bongisa mbongo ba séjour na yo bongisa mbongo na yo soki muto akabeli yo okoboya te okozwa mais soki muto akabeli yo te okoya te ke obanda ko sengaka sombelanga boye ediminaka crédibilité ediminaka valeur ediminaka valeur ya comédien et na chroniqueur moko na otanga kombote chroniqueur moko ya SB na otanga nanga kombote ayaka en Afrique du Sud ayaki na Cape Town alors avanda na ba cook kanenge zalaka a voyager akomotindela mo ba photo ba bilamba na monaki jacket mo na shop moko boye sombelanga jacket soko olandanga chroniqueur wana soko olanda partie o comprendre que na oloba na ye nga nazaka nanga mutabarando te na boya nanga ko bimisa ba kombo ba tuna barando pona ba personnalité ba en tout cas nazaka nanga mutaba polémique te na batela ka personnalité nanga ya una batela pe personnalité pe ya batu na yaka nanga ko bimisa ba kombo ba te pona sambusa ba en tout cas eza ni nanga te je nanga te chroniqueur wana akoma ko benga bato ya kutana na bango bosombelanga eloko boye jacket moko boye sombelanga jacket sombelanga boye e bato ya bande ko tinda ba message basombela ye bilamba wana basilisa ye na kotonga babosani ka mutu na bango babosani ka yaki bapartage ki ba bon moment bamemaki na restaurant baliaki babosana nyonso wana ekomela biso na matoi toyo kakande bazotonga oyebi te yekuta bengaki alobi na sombele lamba sia ya monyo kisasa ya monyo boye yango bazakana na bambongo te yango ba ediminaka valeur ya bato bomoni ko senga ekitisaka crédibilité ediminaka mutu yaya bozaka mobola teti zalaka bozaka ba mobola teti oanango mais tu fais ozanango te tu fais semblant comme si ozanango
lelo bacomédien boyoki video bomonde marqueur sensible akimaki bino mpe alobi soki ndeko na ye apesaki alinga aya kobotola yango boyoki soni eza soni honte à vous eza soni kovoyage te na buluki nga na comédien na bafani balinganga na oke na Château Rouge na ke na sengi 10 euros 20 euros 30 euros comédien ya RDC comédien ya Congo okomi kokesenga ba 10 euros ba 20 euros ba 50 euros na Château Rouge sombelanga robo yo sombelanga boye tande bokitsa ba valeur na bino yango bomona batata mutu akanaki asaka na bino te aoya na bino na réseaux sociaux bandi kosaka na bino parce que bolingi bisenga voyager na mbongo na yo normal so oza na mbongo te mema biloko no oteka tomonaka ndenge ayida sala kati tomonaka ayida soki alingaki epoto omona ye wana atie ba glacière na ye atie bambisi ya kokauka atie baépice ake koteka oza na mbongo te somba makayabu likayabu moko na Congo baoteka yango soki 10 000 francs soki 20 000 francs na poto ezotekama 20 euros 30 euros ça combien mbinzo na Congo baoteka combien na poto ezotekama ba 20 euros ba 10 euros na place onyokola bato na osenga na place oboma réputation na yo na place okitisa valeur na yo ya kibomwasi somba biloko na omonike biloko na poto ya larate osombi biloko omonike biloko oso na kenda ngo na poto directement ba osomba ngo eumela te na poto ya larate so monique mbongo no ba séjour oza lokwa $300 toloba $300 eza déjà eloko te eza déjà eloko te alors sombela ngo ata biloko sombi ba biloko na oke kuna oteki ozuma bénéfice etie yo moyen epesi yo mwa kilo ya kovivre na poto bino bowela ka kokende poto tande bowela so boyoki concert osombi ka bioke bilambo kolata na concert okomi osombelanga valeur ekitaka bino bato baotali wana bomona ye ayaka kosenga aza kilo ta pepel bozwa ta ba exemple ba comédien mususu o bamipesa ba valeur veut dire soka voyager yana ba comédien mususu babatala baboya kakutu a voyager na yazo boya kokuta na bato Linda Kota ya na Cape Town tozo bokazo kokuta na Linda te Linda zaki trop busy na makambu na ye les journées moko ka les jours au journée moko ka tsaka ke non bato bakuta na le journée moko ya pesaka pona ba famille libota ba fan na ye bakutana na ye azalaka occupé yo nanyo yo lobaka yo na yaka na memo na restaurant na ke kolesa o asala voyage na ye na bambongo na ye complet asala voyage na ye ya matala na teke wasenga kabelanga sombelanga non atambola na bambongo na ye se préparaki voyage soko lingo voyager okende pays mususu c'est préparé tia bambongo anje oyebi kende na ozala na ba séjour nanga na ozala na osala 30 jours na 30 jours nanga il faut na zala na autant soki mutu ye moko ye akabeli yo okoboya te ozui bakabeli yo tanke comédien bakabeli yo tanke oza comédien bapesi yo po basepelaka na yo énorme koma koki kotambolaka na ba Château Rouge wana ozoki kotambola po zonga ta na mwa quelque chose ozoki tambola kosenga bokendela poto yango ya nini bokendelaka poto yango ya nini eloko nini yango bokendelaka poto yango matala na kaka ngala mona mimika bongo na live makambo ya Fali tant fallait afongola ka pona bato basomba ba billet na sala ka enregistrement live na tsaka na chaîne nanga na mona mimika bongo na live azo bondela bato bosombelanga billet bosala boye sombelanga billet ediminyaka crédibilité na bino yango bato baomonelaka bino yango baoya opelisela ka bino ba live yango baofingaka bino
po bino moko bopesi ase wana bino moko bopesi permission wana comédien ndenge nini boko voyager boye bokomi kosenga boleka boye bosengi bozonga boye bosengi bovivre na bambonga bato kosenga nani akozwa bino valeur nani akozwa bino kilo yango bomona baninga na bino baza koevolue na théâtre mais bino boza koevolue te Cardozo akanga bacomédien mopiku amemi bango ntina Brazzaville afuteli bango batransport ye moko asime kolia na bango ye moko asime baséjour na bango amemi bango bakesala théâtre bazonga. Est-ce que lelo Cardozo soka lobi abeta tour na poto aroya kosenga ke kotambo na bachateau rouge senga bosombelanga bokabelanga bosala boye non bomi pesa ba valeur boza ba basi mi pesa kilo bato lokwa badina na la douce bato lokwa ba mama Belleville Kandi bomona ba kilo ba ser na bino wana ba pesaka bomona ba kilo o ba mi pesaka ba se respectaka atana elateli na bango. Tu comprends que non oh femme pena ya efa munene azo se respecter ata ne lateli ata voyager okoyoka teke piololo alekaki boye azongisaki asengaki asalaki azo ko assumer makambo na ye moko toloba te boko voyager wana boko mikoke ko tambolaka Château Rouge oyebi ke non ba congolais ba la kebe na Château Rouge na tambola na zonga na mwa chassé na zonga na mwa safu ba kabelanga boye ba zongselanga boye ba opesanga boye vinini nga na yebi comédien soko voyager batu bazo yande kotala yo batu bazo yande kotala yo poani baopesa o valeur baopesa o kilo mais oyo komi ya yo longo esiko za kende kotalaka batu yo longo esiko za kende kosengaka soko yoki ka mutu tokutana bo yo wana mbangu na kende muso kokabelanga na kende muso yango na felicitaka Naomi Barcelone bomoni kala tobandeki ko comprendre te pourquoi Naomi Barcelone abandaki ko kima bandeko ne ba comédien so bake poto lelo na yo comprendre mambo belé Naomi Barcelone ba comédien batonga ye ana libala malonga te ana ndako malonga te na libala na yazanga ata mutuka ana mutuka te ana ndako malonga te yango akima ka baninga ne ba comédien yango akutana na ba comédien na pesi Barcelone raison. Naomi Barcelone depuis kenda poto to mona ye na ba entourage belé te to mona ye na ba entourage belé te moko mona ya kutana na princesse Illustar moko mona ya kutana ki pena Luna Miezi mais pas que ba comédien nyoso ba kendaka poto ke aza kaka na soif okuta na bango akutana kana bango non tocho mona à peine tocho mona ba vidéo ya ye na kela ami pesa valeur à se respecta à comprendre j'ai avant dans ndenge na ye bokende poto boke ba séjour na bino boke makambu na bino boza na ba visa na bino ya ba 5 ans okosala aller retour ndenge olingi visa ya 5 ans c'est beaucoup 5 ans eza ebele oboti mwana bandi koloba mwana koti na maternelle akoti pe première car na 5 ans on ozwi pe zemi oboti pe mwana 5 ans eza ebele alors tango moni ko oza na visa na yo eza ya 5 ans mobimba kozalaka pressé te okende ka poto passeport etondaka na ba aller retour ba cacher zwa temps ya ko se préparer zwa temps na yo o se préparer jamais qu'on voyager se préparer te directement voyager pour yo ki balobi concert pour yo ki omoni que 3 personnes 4 personnes ba kei ngape na kende boko mo sangolo kwa concours omoni yenga kenda ki lobi ngape na kende omoni mimika bongwa ke lobi ngape na kende omoni aida ke lobi ngape na kende e komeli bino lokola concours
mpo boza na bavisa 5 ans bozwa temps te wana mbongo te wana eloko te mbongo eza te wana makambo te me oaka pression okende poto mpo ani mpo bamona oko mataki avion bosalaka erreur grave voyage nyonso bapreparaka yango omona moto avoyage ava na hotel moko ya malonga c'est-à-dire aprépare voyage na ye hotel kutu ya malonga te eya mosusu kutu oketia poa epai ya mutu susika okende poto susika ovoyage en tout cas eza soni eza mamana naye kopartage eloko oyo esalinga soni bato bakoma okimaka bino boko bokola okimisa bato mutu na chateau rouge amoni na musika kimi mpo oyo obete matolo oyo osenga ye parceke yo oye voyage mo ndeti ya yo moko oye voyage mo ya yo moko oye voyage mo oye concert moko boye bolinga nini mutu o apesaki bino bavisa mutu o asalaki bozwa bavisa abanda suki opesaka bino bambongo ba séjour tala mbongo na poto ya pasi mbongo na poto ya pasi bandeko na biso ya poto basufraka mpo na mbongo na bango na kisasa peut-être bosa ba dépense obimisi $200 $300 oselango dépense ezanga tina mais mutu apoto tango obimisa mbongo ne po asala dépense c'est-à-dire ayebi souffrance o ya monaki po azwa mbongo wana bino bosaka na hiver omona pena malili ya makasi hiver malili ya makasi mais mutu se sacrifier mutu se sacrifier akende musala po aluka mbongo a nourrir famille na ye aluka mbongo a construire vie na ye alebino boza naka sombelanga robo ya 1000 euros osenga mutu sombelo roba 1000 euros wa mutema mabe robo moni batie 1000 euros mosenga mutu sombelanga robo ya 1000 euros même yo moko tiosengi mutu sombelo roba 1000 euros oza nani epa ya mutu wana osala nini epa ya mutu wana yo kokabela mutu wana mbongo mukoni mukolo nini yo kobimisa mbongo na yo okabeli mutu wana bolika bakabelaka bino bokokabaka jour nini sombelanga pesanga kabelanga ebongo yo kokabela ye mukolo nini eza pasi en tout cas bozwa conscience avant de voyager bongisa makambo na yo posa na valeur ba valoriser yo avant de voyager bongisa makambo na yo avant de voyager sala tout oza na babiloko na nyonso zala na mbongo no ya ba séjour zala na makambo na nyonso po lobi kuna ofingama na réseaux sociaux te. Merci beaucoup na bandeko bolanda Irsil Botelo TV. Partagez lenga vidéo oyo et comme la ba comédia bisenga senga même biso ba chroniqueur o été ya biso kosenga ediminaka carrière a mutu ediminaka nini ediminaka valeur ya mutu ozanango vivre na ozanango ozanango te tia mabolongo na se nzamba pesa o ozanango te koluka minene te koluka mindondo te o voyager na ona mbongo no muke vanda na mbongo no muke selango ba séjour tie aussi là boti ko ketera batu mal à l'aise ya osengaka batu wana boke kosenga ba nyoko mapepo na ba vie na bango batu wana boke kosenga bana ba famille bango mo pe ba nyoko mapepo na ba mbongo na bango alors eza kitoko te yango na ko partager message ona ba comédien ezala ya mibali ezala ya basi boye ba ke bato bo senga ba panza bino de ya basango bato bo senga ba otinda biso ka to bato yo to linga ba polémique te na lobango na tsaka ba audio ba tout te pona ko éviter ba polémique mais boye ba ke bato bo senga bazo ko humilier bino po bango pe bana ba famille bango pe na ba bana ba problème surtout to na décembre mutamtazo luka mbongo à s'occuper na oaye libota alors botika bisenga senga eza malamu te. Merci beaucoup, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger et puis partagez na partout na Facebook et aux malamu mingi tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.